Maestro Fabregas reste papa Nabiso, let musique etikali ndaku Nabiso, Villanova etikali famille musicale Nabiso. Donc Bape Sabiso bénédiction et ça continuité à mettre. Bao bayebi bina fila bandi carrière musicale au sein un groupe ya Katutu Kaluji. Mon premier Tutu Kaluji. Bazalaka na Robino Mundibu. Bazalaka déjà naye bina filé. Let musique te moute sali bina filé mabe. Batu basali bina filé mabe. Ezali groupement familial moboy o ezo réunir grand frère na cousin o bazaki na jalousie mo babotaki envers artistes et musiciens chanteurs na bango yango moute sali ke bina filé lelo a quitté Villanova. Donc on a dit Ibrato a kenane contre-maître. Hein? Ibrato a kenane contre-maître. Mais tout ba l'élève du maître to défendre ga maître na biso ceinture noire c'est game Maestro Fabro. Continuité à dojo et light musique parce que les maîtres c'est Fabregas. Les maîtres de la musique africaine, Maestro Fabregas. Bina Filé c'est l'élève du maître. Filé Mabé. Light musique te moute sali bina filé Mabé. Batu basali bina filé Mabé ezali groupement familial moboy o ezo réunir grand frère na cousin o bazaki na jalousie mo babotaki envers artistes et musiciens chanteurs na bango yango moute sali ke bina filé lelo a quitté Villanova. Donc histoire wana da route to balusa yango parce que lelo continuité à vie artistique ya lek nanga bina filé tozo continuer déjà. Je vous apprends que ne toza boeto na studio. Yo déjà. Yo zala mutami balé déjà aux extrait ya bolingo compliqué. Donc bina filé azo faire partie sous sa Villanova te ya light musique te cause ezaka moko ezaki jalousie familiale. Mais le roi to limbisi to ali suna tan banda lobango te to ali suna tan lobate nanya sala ibo nanya sala ibo poso limbisi tika ata baba ko limbisa ya ko bosana ligamu te mais na miso abatu to sala roi to bosani mais na mitema to yebi keza jalousie familiale. Est-ce que c'est normal? Parce que sur le lobby que ça jalousie à grand frère, il y a un familial, bah vandeli donc comme il y a bien filé, des sali que bien filé longuement. Mais pour bien filé à accéder dans le groupe, c'était Fabregas ou bien c'était la famille ou bien filé pessimato une famille à beaucoup. Bah groupe on te comment on aura ceux qui n'a groupe belo mon arabe intégré à ta famille. Et comment on aura bongo. Mais nga sikoyo naza intégré na groupe aleki nanga. Mais na yemba rati, na chanteur te, na jouer ka rôle ya communication. Mais c'est les qui n'angaï, na droit au yebisa les qui n'angate non, longola musicien boy, ou bien c'est musicien moro boy. Dans l'avenir c'est qui groupe to salara pour le moment toi na l'art, pour le moment bien affilé, azan on a ceinture noire te, azan l'élève du maître. Comme on bien mikolo bien affilé l'élève du maître. Donc toi l'élève du maître, alors ça la continuité à dojo et à Villanova. Continuité à dojo et à light musique parce que les maîtres c'est Fabregas. Les maîtres de la musique africaine, Maestro Fabregas. Bina Filé c'est l'élève du maître. Donc notre sali groupe te, ngana zala na jouer rôle la communication, mais na rokota na makambu ya musique ya Filé te, c'est ga ju moko ya boumbu na e moko ya mungamba na e moko soda mulongo na e, a sala musana ne lelo, c'est ki moko ngako mo progresser ngana obota jalousie poani. Posaka lokumu na biso. Supposons lelo c'est na musique ba futa ba tuti. Ba mérite nyonso bina fila zui ba 4000 tuko bina fila zui ba lupango bina fila sombi ba aide nyonso bina fila banda osala auprès ya ba camarades na ya ba collègues na yo basala na bango métier moko nyonso ane zaki lokumu ya light musique lokumu ya Villanova c'est qui peut lelo azui yango eza grâce ya Fabregas Maestro mais lelo c'est qui jalousie comme ya eza jalousie musika jalousie familiale et ça là est vraiment pas si les cas qui en danger à comment ko banga vie na ye armo banga risque pe ko ko ya yanga beni na nzoto ba komba batango non to limbisi déjà ça ne sert à rien peut pas autant fait bon limbisa bango mais boza au sanju non ba limbisa raté moi si pe nzamba lobara so kuti moi si ne kobo et dépendre na yo o limbisa o luka divorce. Vous comprenez? Ça va dépendre de yo. Mais c'est qui peut bozongani, moi si yo kangi n'impudicité ni kobo, c'est peut bozongani. Est-ce qu'il y a tiki yango ou bien ozongela yango sous? Il y a bien zalaka o tiki na obosani o loki molonga muso bandi vi musus. Botika leta na mbote. La musique eza pas si dropenza ou
grand frère ya bato ya bina filé peut-être aux occasions Hollanda biso non émission oyo donc oui que musique ezala pas si bina filé est-ce que vous êtes capable de faire biso vraiment bonne musique parce que bato belé babi kanzembo wana ko boyanga ite à part wana ça sunze muso ça subande muso ça nze muso ça succès ta part nzembo wana na kinao afo sala comme bina filé bato belé ba regretter babi bina filé za na mur te ya au sala orchestre ya ko sala ko kota studio ba nzembo ne pepe ça impacté pe ça makam ba vibrateur ba longo pas Fabrigaz ba meka même Nicolo to mona ça va dans le bon est-ce que à rejoindre ba vibrateur na ba succès ou oui mamolobi na sepelano sala musala kitoko question eza bien parce que bande rebelle pe ba tout nango oza chroniqueuse musa na biso d'arama historique ya artiste musicien na biso bina filé na reprendre d'abord batu ba o bayebi bina fila bandi carrière musicale né au sein un groupe ya Katutu Kaluji. Mon premier Tutu Kaluji bazalaka na Robino Mundibu bazalaka déjà naye bina filé alongo wana bazo sangana baningane nyoso moni ba vibrateur ba omba banani ba Robino Mundibu Yemo Fabrigaz ba Yanser Arafat à l'époque ba Yampanya bazare belé vraiment masana biso mususu nani Junior Nonda aza et pas fali poupa ba on se basait dans l'ensemble ba meilleur déjà bayembara déjà là siko étape ya robima ya mutu du jour au jour par rapport ya décès en Zambie Maestro Fabrigaz azwa gitana wenge akoti wenge sali onyo siko sala pona ye abimi na ba matsa na bango musu ba déplique Maestro Fabrigaz asala 5 ans na wenge musique à maison mère bina fila sali 7 ans au sein groupe Villanova Robino Mundi ba longwa na solo vocal au masculin ba solo vocoté au pluriel au masculin solo vocal moko le la sala succès peut ça filer chance ko Ibrator alonga na banzembe belé ba bo pesa ke chance te lelo a se stabiliser à la capacité artistique a yebi jibem piana ko yemba jibem piana ya blague te le Ibrator azo vivre quand même c'est autant ba musicien lelo na Congo ba rutanga pe Ibrator to peut ça filer chance ezalaka mutu nyonso Fabrigaz alonga na 5 ans na wenge musique azalaka na Diego musique je crois na banzembe muso ayimbaji Fila za na mauvais temps alongo na nzembo moko Robin alongo na solo vocal au masculin ba solo vocoté au masculin solo vocal lelo azobini sabatu te nana bina epolete te nana bina chana nuboyete siko po ani te to pesa filer chance o ayeli biso banzembo lokola ba compliqué banzembo lokola ba mochoa il faut voir profondeur thématique. Merci beaucoup. Tonto betano li solo ya ingratitude. Otomona Vibrator aloba ingratitude. Nel de le début a bémiso bandaka lokwa tropenza ou bon Fabrigaz bonabo. Après quelque chose assez ingrat nana ya bilo na biso nana so bilo bo. So fait bilo na biso mutazwaka. Akipara biso ta kipaba misete. Toi tu peux dire quoi par rapport à Nyosona parce que Toboy lobby, yom tobi non, Fabrigaz tem ta longole, tu as un problème na maestro te lote, mais lobby, tout le monde a beau changer. Non, on a changé l'obélité. Moi, je suis Villanova, je suis Light Music, je suis Maestro Fabrigaz, maître Nabiso. Biso, tu as l'élève du maître. Les à la corne qui a libéré, bien le quand on a bakofi, basa bakofi central, abi qui na zu musicien n'anga mon a produire. Mais bien boza l'issue dedans, boza en dehors ya. Jusqu'alors, accord on a continué parce que promesse à Maestro Fabrigaz dans la Longole en côté 2010 à l'obagi album, ya yemo robina filé. Jusqu'alors, biso to sala boulot. To benga ngope no album te to benga ngope no maxi single te Maestro Fabrigaz ayela biso EP anapipo bino pe bozela langage artistique eloko to sala nde to benga ngo boye bango kala mingi te mais to akana nelo moto oloba reculer devant reculer devant ou reculer moquer devant et reculer devant idéologie na biso ya ne Maestro loba aïe biso ce que tu as reculé devant mais promesse à Maestro ça 2010 wanted record eza palais na biso label na biso mais le roi filé aza l'élève du maître tu as na label na biso auto sali opé bon mon appel artiste biso to produit mais le roi liboso to produit et là on a biso to sala to bengango EPT to bengango maxi single to bengango album te mais tu as na reculé devant si quoi eza na bantem le roi ba compliqué eza bantem le roi mo choix na moko to bombi no titre.
parce que ça va groupe à presse ba loba bina filé to benga pour te poser ma question à comment cater la battement là itali binote bon est-ce qu'un musicien au cours répondre à battement bina filé za leader to ben do benga leader pas comme leader comme na ilo na emuko bunso comme le moi zo diriger à côté ba studio OK ne bon pour na vie na emuko comment benga leader na biso bina filé l'élève du maître babi bina filé l'élève du maître donc il faut pour y avoir des journalistes pour on a besoin qu'à juste il y a des news pour to diffuser téléspectateurs on a besoin sur balanda de partout dans le monde entier bazalaka vraiment na pour ça si c'est sûr réellement à long peut-être batmuso balinga ke pété près à maestro batmuso balinga ka ba PCP compter te petit kolongwate te leader na biso kolongwate ya kolongwate mais zala na biso. Non, problème est d'abord lobby bina fila katele batulinga la je ne passe pas parce qu'il y a éducation na été bina fila kolabongote na batunyo so bayebi bina filé ayambara surtout biso presse à respecter biso banda bandi carrière na bina fila da parmi artistes vraiment je ne pense pas que Moutaye pas na yazonga makolo pour artiste belé lelo obi musana biso to kendara bayeba na bakabara na bangote mais bina filé batunyo so bayebi nde bina filé loboko za rapete. Nata on kuta komi ye moko débrouiller carrière na okate la mutulinga la pourquoi le problème ezaka ezanini biso pe ba chroniqueur ye ba panzi sango internet ndenge ibrator ye ale mbunzi ne yale mbunzi ayemba lobi ke non biso to créera ba busy na ba base na biso muta kufi muta koyima bwa sala accident akwei azobundana na kokufa to yeka na ba caméra to filmer pour l'hôpital to meme na hôpital bina filada na pasi o akabo na maestro asatandaki nango teke lelo alongwa light music lelo alongwa Villa Nova obi ko banda carrière eza pasi ya mama ko banda carrière malgré tout osala ngo lelo bina filé s'engager nango mais pasi eza wana ko sakana te vous comprenez asatandaki nango te lelo eye subitement boye brusquement azana choix te parce que Miradi il faut lia Ifraïm il faut lia ngamo grand frère na être penza ou Arnaud Wambileki na biso il faut lia Igor Wambi il faut lia siko kanga maboko leki nanga andio bundana mena pasi wana bino bolingi bo cheba micro loba nini akoloba to ana ndaka loyembo ngana oloba to ana ndaka loyembo tangu loyembo golata mutu elati libumu elati makolo to benga batu nyonso presse baye po bozwa ba extrait ya compliqué bozwa ba extrait ya mon choix na air wana akokoloba mwandam tanga osala mobembo na mikilio akokende pas zula bino image ya bien pona ba clip wana po miswe sepela matoye sepela tanga oyabo eto osala point de presse o to benga bande ko nyonso mutuna nyonso ozala ngo sauf botu na biso mutuna ya rolongwe pas Fabrigaz te Fabrigaz reste la famille c'est sacré Villa Nova eza ya biso let musique eza oh to poser question na te et si alongo de geste na yebisi bino cause alongo laki biso pe le roi to limbisi to ali sou na famille mais biso pe to zape na besoin bina filé c'est le pourquoi alongo Villa Nova et si alongo déjà yoka esenga na longwaki c'est na kabana na mwasi na ngamo pona kangaki na mobali c'est to zonga na mwasi na ngabe mwasi na ngana bibotika na fine il faut na loba contenu wana biso to zana besoin c'est ça que na kangi mosanga ne kobo yona longo yo biso to na pusana biloko wana yango moi lelo ezo panza biso biloko wana yango lelo ezo aider musique na biso lobi dans l'avenir au mona te featuring un jour ya Maestro Fabrigaz na mona nebi na filé parce que to créer ba rancune na famille musicale na biso to linga to sangisa bango bina filo solongo papa na Fabrigaz nyonso eleka ki bosana quel que soit ba membre famille quel que soit na basala ibo limbisa bango eza bolingo eza famille na yo nyonso wana ngo lelo eza Villa Nova boloba bongo to sangana la famille c'est sacré mais biso oyebi tropenza o eloko yo biso toyebi yango de partout dans le monde tepe toyebi on a Kinshasa toyebi on pe na ba leader na biso kelelo soki musicien alongwe pa na ngato komi binemi oui ou non oyebi yango te ouais éducation Missa Diamba ba Missa Kala idéologie kala biso la famille c'est sacré tozo éducation Maestro Fabrigaz bien ngo non te ba Missa Kala yo mona te kele musique toza na bela tel na biso mo boy pantalon muke veste muke to na bandenge na biso mo boy o mona pe oye répétition la musique o soka sola Diamba yana ba orchestre mosusu okele roi ya na nganda Diamba vous comprenez li tout et un pécho li tout biso ezala bongo te la musique tozu quand même éducation merci Maestro Fabrigaz na ndengo changer vraiment idéologie à musique na biso à Congo to continuer bongo Maestro Fabrigaz reste papa na biso la musique etikali ndaku na biso Villa Nova etikali famille musicale na biso donc ba pesa biso bénédiction eza continuité à mettre continuité de jour na biso Villa Nova yango to sala biso to aka ba l'élève du maître on a dit Ibrator a kenane contre maître
il va toi gagner contre maître biso to ba l'élève du maître to défendre ga maître na biso ceinture noire the game Maestro Fabro. Respect. Oui, merci beaucoup. Comme Nasuka, il y a une émission à Bisso. Tout ça, on a besoin de ce programme déjà, 6 positions. Il y a album, au Bisso Petlozo Zela. Tant entendu, il y a le lèvre du maître. Hein? Le lèvre du maître Babi. Le lèvre du maître Toz. Il a vraiment album Nae. Namabo Korfungama. Parce que tu as toujours la bonne musique. Tu as besoin de jeunes, la vie, la nouvelle, ça va jeune. Au bout de papa 60 ans, 45 ans, donc jeune, ça là est vraiment bien. Mais c'est ce programme. Depuis que tu vas répéter, parce que tu vas avant la côte à programme. Bandeko bolanda biso ba chroniqueur quelque soit ba chroniqueuse donc bo lukalisu stebina fila longwe po ani nesa longwe eza famille Fabregas atikali famille beaucoup de ba polémique té na loba on déjà maman mo ya chroniqueuse azara impoli babiloka ba profiter nango trop amegane o profiter nango te alandela ngundane na poto alandela ndenga parola ba chokone na poto amega okota makambo te po taliete maman mo ya chroniqueuse akenda poto fingango afinga Belgique mabele melelo na ba Paris a luka boka bangunda afinga Kinshasa akomo finga Kinshasa malobaka ozonga sikolela akomo finga aya pekate a profiter na makambo te muta ko profiter na makambo aloba mabe Fabregas ka ngamona oya ko s'en charger na pour gérer c'est toujours soldat Maestro Fabregas profiter nango azui base po finga Fabregas te aba mega kute ngana oya ngana mona matete ya solo naza pe ya Fabregas na pe grand frère propre na ye na faire partie il y a Villanova o aromeka yango ngamu na roya Fabregas to kabwani ne en famille ya musique to tikali famille nde to za ngana ko ke Villanova na okende na très traité na ko ke pa Ibrator na ko kende pe place muso eza pe na place muso na ko ke été soko mankara Fabregas na okenda ngate paza papa na biso lelo se ba yebi ngangunza dropenza ou ba yebi ngale baron eza pona Fabregas donc na ko négliger ngote programme na biso eza kaka to na ndaka loyembo bandeko bana posa ba dédicace to bo mo pesa numéro ba kotika ba komika Facebook nanga dropenza o ba komelenga batika fila fanda file ero azo kanisa place ni na robongisa malobo place ni na ro sala ntembu boy batike esprit ne fanda calme bo lukanga na Facebook dropenza o bozwanga ube ba benika yo babenka yo to ada na ndaka loyembo to sala banzembu misatu c'est aussi si banzembu misatu to kangi sortir le petit élément na ya monda kwa loyembo a sortir le petit mo élément na entendo donc compliqué et dans nzembo vraiment za profondeur thématique kuba et dans nzembo ba mama eza lo ngana oto mo to yo lekinga mulai wa mwambinga ngasiko na mwe moro siko bat ba comprendre te ngana ma love jeté siko bat ba tuna me nengi ni tantine wana de mulai na jomo wa mukuse be bolingo compliqué bolingo compliqué au monde ma mutu mo ba français fort atisa na ba ISC banini moyo kanze no kaka adi où est-ce que vous habitez yalo ba ki yo me bolingo compliqué me balelana po akolinga ne pe ISC na ISC ma poine petit mo ba uta siki bandundu ngala mo boy ba vivre na bango na ye ozo comprendre bolingo ezaka compliqué yalo ko nani papa na biso ka bundula lesati mona de mukusi wana mal de formation azwa momi wana bani kasi bolingo compliqué siko nzamba yeba da ke bolingo eza compliqué boyoka ba monchou eza wana na banze musu eza c'est aussi siango l'élève du maître Kangi Bisaka akeko luka bilili ya bien na environnement bien na mopepa bien na climat bien vous comprenez après nda ozongela biso na mboka ça ozongela biso na mboka vite fait na bilili ya kitoko aziango siko achango na matalatala na télévision aziango kabole ngo na bafle rendez-vous na bafle po mato ya batu SCP là wana ndesiko boyeba ko juger c'est que simbi ou bien simbité mais to bengi sabino na point de presse bino nyoso po na ba mituno boko tuna mais ya polémique té ya bokabwanité c'est ce que émission ezate avant que non nous studio il y a pas de mission jusqu'à ce que aussi ça ba clip dans ozonga de dans lancer mais normalement c'est aussi ici studio to benga bino bo ko zo extrait ya studio na studio beaucoup ça a 2 questions 3 questions autour ya polémique par rapport ya musalo to c'est na studio to avancer yebi se bande comme tout to avancer mais so Fabregas c'est la famille aussi les kaki et c'est les kaki ya pe alimbi sabiso bisiko lem su to tenaki ba propos ya mabe
Maestro Fabregas alimbisa biso eza bandeli ya pota et bandeli ya pota toloba o toloba parce que toi na pasi et bandeli ya pota pote se kauki côté le musumo robunga ezai mwa muke Villanova Light Music au nom ya leki nanga l'élève du maître na sengi vraiment bolimbisi na bino bo pesa biso bénédiction toki liboso eza lipamboli ya Villanova et puis pe ya Light Music. Bambote na peu ça vient na Flora Pambani o ala tsanga et puis le 24 avril naza na oye biso pe na l'unique chroniqueur on a go défendre idéologie à tendance parce que ngana le roi José de Londres na idéologie à forme pas ba chroniqueur moni chroniqueur muso impoli ala ta chemise aminene ba kanga eti likoya ge impoli ti le robi maté impoli so te ka salema be bon salema malam muso pa mukuse le roi ngalo ba yepe impoli. Vous comprenez? Nous pas forme même poli ba comme na belé mais longa défendre idéologie à tendance sapte ya tendance ba ponenga le 24 au neza buto lelo ngana longa na OK matadi festival papa mais le 26 na le 27 na reçoit diplôme de mérite il y a ba chroniqueur azalara tout moment na ba festival na ba hommage azalara Stervos Nyarkos il y a King Kester et si il y a papa Emba velanga japonais au Quito merci ko de Lausanne Shakira ya Baguchi mon frère Alain moi de Bilbao tobo ça été tonton héritier minimbu ya biso Light Music na aimé boubé bobilanga loso na meda mukuna. Merci beaucoup Nabaye Bazaki Ebele pour Rolanda biso to komi na suka émission na biso ya kitoko makasi Art News na biso merci Nabaye Nuso Zaki Ebele merci à Papine Zola Meso merci à toi Rokar Messi merci aussi à Gabi Panzo Mokusata Lobabi bientôt à Kinshasa merci à Joe Benita Babi bon séjour à Kinshasa merci Nabino Noso Obozaki Ebele pour Rolanda biso je vous aime bien boyaka Ebele nde bozo ya wana. Abonnez-vous très massivement toujours c'est N-News TV. Vous ne serez pas de si Babi Kalami quelque chose se prépare. Nakata c'est N-News TV et de rediffuser bino. Alikoya. Merci à Christelle Larose, je vous aime bien. Merci à Max pour les images. Merci aussi à Gola Mayala. Retrouvez-moi à la prochaine pour votre suggestion. Suggestion Nabino tout, question, remarque Nabino numéro est affiché. Mpandi wana c'est mon numéro. Donc bo benga bo komana WhatsApp tout sola et ça va vraiment bien. Bye bye.